Bonjour, bonsoir, partout vraiment bozo landa biso, ba bonjour nabino, ba salutation belé vraiment nabino, ba tout bolanda kabiso na chaîne nabiso, ya NJ4 Cadence TV, ya ye moko boss Pati Libonda sa, ba bi mwana matete tongo, mwana kinda solo, donc Pati Libonda si mutolo na e kundama vraiment na kinda, ba mbote belé na boss na ngaya. Bambote vraiment ebele lisusu na mama Sandrine Mbala. Babi équipe mobimba ya NJ4 Cadence TV. Bo zappé te, bo zalaka wana, bo cadence te, bo zalaka place moko na chaîne kitoko, chaîne oye la kabino ba message à kitoko, ba nouvelle à kitoko. Lelo na zabongo ngai moko te mama Sandrine Mbala. Nazanga mokote nazana fondé na tozana fondé le père babi soda mulongo tebite po ani alingane ba PTT nazo présenter binoye. Bonjour fondé. Ouais, bonjour maman Nina Mbisi. Papa fondé babi soda mulongo yo lingano ba PTT. Expliquez son nom pour nous lingano ba PTT. Ouais, en tout cas avant tout na banda na banana nous saluer mon seigneur d'Angwe Bill Clinton. Mon boss, bambote belé na palais sika azali, na madame na mama Bonheur, Nathalie Okuka, pe na pesi bébé Bilnate, Bilian, Bilif, Bilson. Bango baza na palais royal, baza na paradis, place au mon pépé. Donc bazora mon pépé quoi. Donc fonder les pères soda mulongo boya pété, pona nini na boya pété. Omoni lelo mututu alinga comme na e a valoriser avec fonction. Mais fonder les pères Erayaki et pas mon seigneur d'Angwe Bill Clinton. Aboye goyana komo ya général. Aboye goyana komo nzeta lipela. Nabité kuna déjà Bill Clinton aza roi. Na kuta déjà deux confrères nanga bazala kuna. Papi le prince, do prince da mwana roi. Quatre ko kandal do so inda ku kandal kangami bien te mon pepa mbule ko longolango. Ngabi bon. Comme bango baza bana roi baba prince. Ngai funa etake mbolo soda mulongo nazala kana porte. Pour ce qui roi quoi ici. Soda roi Babi Maté na vimbi na porte. Rwande ne Bikito. Oui, mon seigneur d'Angwe. Yango mon alobate tikanga na zalaka soda mulongo. Po soda mulongo so roi benga fondé dégradé bango pété na ko dégradé ba général. Est-ce que moi d'ailleurs général a dégradé soda mulongo pété? Donc nga musa na yango na valer a fondé les pères soda mulongo et zalaki teke na zo fonction général non. Il faut na zalaka soda mulongo. Po bila e presse a sanga fondé, il faut na ba so fonction na bité presse. Ko pesa nga fonction te. So pesa nga fonction risque oti na na frontière. Tikanga na zalaka kana awa kana Kinshasa. Donc pour ceux na zawa na bando kanga ba tout très bien. Mais so tindi ngai na okenda kuna fonction mati e ko mina ko motia ba mususu po ba DJ mboka ko DJ mboka mabe. Mienga mona tala bango système vizolongo. Na mona nde makamango ezokende. Babi bayo ka douleur ndenge zabo eza ngo bisote eza pe Pati Libonda c'est bisoto ya mina biso kaka fonder le père babi soda mulongo azo dégrader ba général ba colonel bango nyonso azo longola bango ba pété na bango azo bwaka ngo na se mbali bosoto yo ka soda mulongo longola ba pété ba généraux Pati Libonda mwana kinda pe babi ba kinda ne ba mbanga boss Pati Libondas. Ouais. Pati Libondas makambo. Oh, site na biso NJ4 Cadence TV. Pour nani Cadence TV parce que Libondas biso ne bato créer yango. Donc kinda nde makambo matetoni britannique bomoko ya monike Pati Libondas en tout cas zalaka yo quoi. Et idéologie quoi. Balobi idéologie zaka moko a chaîne ezapeka moko NJ4 Cadence TV ya emoko umela la ngwende na yo Pati Libondas motema Sandrine Mbala maman mokonzi babi les courtes jambes bien chargées. Fondé tozo poussa na vraiment na émission na biso tozo kota po émission linge yinda babi lele ko yinda mabe ye mon seigneur Biki tombanga et bon porte-parole. Ouais. Donc écoute donc tout le monde est en dokola tu as shit par shit des ana komo nango ngas ko komo nanga shit donc on va rouleau donc ils a shit okolo ba na beti toucher ils a shit ngas ko shit ma bébé banyongo
Platé c'est koinda ozoyoka makambango. Ma bébé, pardon. En tout cas, les koinda, koinda. Bana matete, en tout cas, bana matete partout bozali. Bana poto, bana mokili mobimba na siri. Matete bon ko boza partout hein. Bon matete boza partout. Matete na si boza partout bozo landa biso pasi bozali. Oya lelo na si zali kamba bala matete. Oto yambi na ebite se bozo landa ebi bozo mona hein. Aza porte-parole ya Bill Clinton hein. Azali mona ya ONU britannique. Dans les cambo mabele. Donc il te okabalo ba matete. Bazala kana batamakasi. Matete bazala kana batu boye bakuluna. Mais tozala ba garçon. O bazala kata matete ba porte-parole. Il y a batu lokola. Il y a ba kalonge. Donc il faut zala. Donc il sait que ça mutamutu. On a l'inaye pendant les sous. Et pendant qu'il ndengeni yake kokuta na kalonge. Peut-être que kalonge ça mon ngiri. Soit disant te yokarabongo. Et pendant qu'il ndengeni nini. Ma vision wana. Oui, au moni sur sort et de na saba simbango et comment qui slogan na bana maternelle na ba classe so oyé partout, OK partout. Même dans nzela so moni c'est moi vimbana ta maman la reine vimbo et de na saba simbango. Donc et comment qui slogan na mututu pour na nipo bill bato kansa ki bill ala la kinzo rende yo zo kansa bill ala mais nzo rende bill azo travailler. Donc bill azo travailler, bill azalika ya soko tumbie solo ko bima kaka. Au moni solo ko bima. Donc ya zateke oh et logo moko boye tout fera non. Bila kozala azate me kombo ya Bill Clinton ezo bima kaka. Donc ezo kenda luka kaka esika, ezo luka kaka. Donc c'est ça. Ya omonike Bill Clinton azaba na kinmo za kimia, tu veux préparer les bino qui bakala nkodia. Et qui bakala nkodia webi ke Bill asa bosser comme d'habitude des rois. Donc to ça la bino loko mo malamu après le confirmement bokozo yango mais bozala kimia Bill azali asa en personne dans na studio. To que jusqu'à la fin pour aussi ça mamuto. Fondé soda mulongo. Tomonaki matanga bila ote ko kufela papa na awa tomonaki tozalaki wana pe tomonaki batu bayaki kofi ayaki héritier wata kutu moto na tembe ayaki wana biso penda mingi ba journaliste tozalaki wana to bandaki ko zelande seleo parce que toyebaki nde mutu na ende wana yo yebi ba yemba ba markandi bango nyonso tu bila zo poussa bo seleo azo poussa donc toyebaki muninga penda malamu nde zaki nde seleo mais to kamwe tangu selelo ye abandi koleka na ba TV koloba ke ya opesa mes condoléances te oleka te parce que Bill Clinton atindaki yo ofinga seleo expliquer biso na éclaircir no bana kin bazotala. Ouais, en tout cas mère moni d'abord nako zone ça papa na biso Jean-Pierre Kalonji Muteba que son âme repose en paix banda tika biso maintenant c'est 4 mois je pense 4 mois à 3 mois. Papa Pierre Kalonji Muteba, papa Bossanga Bill Clinton. Et maintenant il est très bien. Autant il goûte Gogan, autant il gêne pas trop. Mais Bossani Vinconi. Et Bazaïka Vinconi, tu vas dire Gibson Moudouando le leader. Bazaïna Bram Mignon. Et Bazaïna président Bisso Tonto Live. Donc Didier Abdul. Didier Tigana, Bazalaki est belé. O bazaki ebele et pour no ba o bayaki en tout cas merci parce que yango za litanga mbula ko yananda wa mututu o muni ndeyo mo lobi na mama président Seleo ya za collègue à Bill Clinton pa ba ndo benga eli pasa makamu susi fo za na sagesse au répondre ngo ozo mona mama parce que ba biloko biso salaka ekota physiquement tetina bandako o da télévision yebi okitsa mdebi o matsamutu muninga azana problème bazo consoler mais yo ye pour kolobana eloko mobo ya malamu te na télévision c'est ko chola e Bill Clinton alinga problème te aza rankine te po Bill batunde balukela e makam ye mo aza rankine te Bill yo kolukela Bill kameko ko aussi lisango te po Bill alinga lukela ne batmakam te po so lukelo likam olimo Bill balukela e kamakam Bill akotina ngate na finga Seleo aza leader Seleo c'est un président ngai eloko oyo na mona kama be pa président Seleo président c'est le loisora trophée ngana expliquer banakin na comment yazui trophée ba trophée yazui na nzembo nini na place ba trophée wana pona ni ba pesa ki na bango te exemple bina filé pona ni ba pesa ki exemple ba musicien musu na tanga na pesa exemple la président Fally Ipupa azoki trophée po ye manzema président Fally ezalaki te fatinda oga etala na nzembo wana non ezalaki yo moko koyemba déjà nzembo oyo azulaki trophée ya una baki na bite
c'est que président Selo a zoki ba trophée tantôt na coupe na bilamba. Oh ya poto ya moni mabe. Asala coupe bilamba. Mais ça coupe bana poto bon na poto osani. Na poto osani lo osala ta. Osani na poto. Na poto osani. Osani. Donc yango moni ki amona ki mabe ya lobi akopesa habilité. Zaki problème te et bembe mon seigneur dans Bill Clinton mama est-ce que yebi bateau baya? Est-ce que yebi bateau baya ka ne bembe wana? D'abord yo mo matala est-ce que yo mo da président Kofi Olomide les jeunes patro. Aya na matanga nani? Est-ce que mon aide des jeunes qui chassent aya na matanga bato? Mais aya na matanga Bill Clinton. Est-ce que le roi de la forêt? Aya na matanga Bill Clinton. Est-ce que la gogo tu ko zo vient na biso Jacques Lunga que son âme repose en paix. Vient na biso Jacques Lunga. Prêtre conseiller Afrique des missions chef de l'État. Autre tika biso kalate. Baya na ebembe wana. Ba président nanga seni. Obna publier président mokonzi bwambimi. Baya na matanga Bill Clinton. Ba ministre boni. Et bon ata selo ya wana ite. Ata selo ya ite na vie. Ata selo ya na ite. Et c'est le ngoli Bill Clinton et le ngoli roi. Bill azaka roi. Azaka ntengo kudi bende pine ya train. Et ko longwa kate. Papa fondé Soda Molongo. Naza na question moko en tout cas vraiment bana kin balingara bayeba relation ya Bill Clinton na ba musicien ya maison mère esika ya uta ezalaka ndenge nini? Ouais, en tout cas maman bébé Bill Clinton mo seigneur d'angwe d'abord na otulu ba za rankinete et tous les collègues na ya maison mère ba soulera bien. Bref, pour moi ba soulera bien collègue à Bill Clinton non ce soit un problème Bill Clinton a coup de toujours ma colonne esika. Donc Bill a soulera na ba collègue na union so très bien ba black té donc yekuta ebisanga fondé biso to bana bota biso to bana owe ensemble donc biso ya bitumba ya palin donc dako kabola biso azate donc baza na relation mo titoko en tout cas bana kina sibino mo boyoki Bill Clinton a pris un problème moko te na bala na maison mère bango nyonso tout bazala malamu na si bolandi yango très bien sur maison mère nyonso bazala problème assistera bango en tout cas minga ko bezate toujours continuer toujours na mission na émission na biso Jojo Mangui Simitringini tomo ozoyo ka guerre okandele ka me fondé to ozonga rapa na yo ngala ndozana ko okotela no ka Bill pour nini Bill babandaka na bato nyonso tout bien abandana biscuit des écoliers total na TV biso tozali to abana kinya total biscuit des écoliers na bandela kumisa Bill Clinton ngande idole penda Bill Clinton nazwa penda idéologie Bill Clinton yango lelo nga biscuit des écoliers na bimi na sima papa wemba après ba émission to tiko tala yo moko za présent total ngana yo to moni penda des biscuit des écoliers azo boya Bill abia l'équipe Bill eza penza ni okotela papa na mon vieux J sympa di vidéo na kata France au moni maman mon na biso to monde qui ingratitude vous comprenez maman ye moko biscuit des écoliers yaza mwana ya Bill donc aza mwana ya papa kulutu ya Bill parce que papa wemba azali ko la grand frère à le roi de la forêt ba biscuit des écoliers bazo bango na image ya Bill Clinton na ba caisse. Donc aza mwana ya papa et papa kulutu ya Bill. Donc Bill Clinton azalaki wana azobunda bitumba bazwi biscuit des écoliers na voix yo zala wana na viva la musique po e Bill bazobunda na ba Al Pacino biscuit des écoliers wana azalaki te préviement lobi yango ke ya ndimi Bill yako boya Bill bon yo ndimi muto okoboya la Bill papa wani parce que biscuit des écoliers bato ba les soute omoni na otanga komone boy azo su ba base parce que bato ba été ba yebi les soute soko tie na balabala wa il faut l'accès batala biscuit des écoliers donc ne biso totanga kombo na ye awa sikoyo donc ye moko biscuit des écoliers et la museli sous bon yo ko gagner Bill na moment o na nini yo zo sala po sali nini Bill ti sikoyo to beta be denda saba si mama omoni ba bilo musu photo lo ba ngote pour vous comprendre musique et comme ça va te belé ba sonner mutu musu so mona ye asa mutu normal so ande akoma na problème mental mutu musu so mona ye o asa bonzo ande soki sanze bimi mutu ekrakaka ye fuko yeba il faut que vous malam. On dirait que la guerre ou la biso ou bien que la Bill. Je vais expliquer musique, musique eza. Musu sur la période de l'anga, musu quarantaine, so gaye, musu confinement et trouble tête. Comment mutoko za lobi ke ya da papa na. Yo do esero ko to ana papa na biso na ndako. Ndeto obeto zane na hôtel a boss Ibra. Muda peso hôtel, muda berger yo, muda selo makambutu na suko boye. Obi belé ba kanga na makala pona nini. Habit de confiance.
ignorance donc oyo asali wana soki na justice aza na 20 ans de prison comment oyo moto ande olesi ozolia bo babebani mpona nini oboya ye mais mpona nini liboso boyaka ye te eza ki abi de confiance ki ingratitude yango wana esala musique yango nde etindi bango etindi aloba biloko wana mais tokobeta komone makasi te nakosouleve komone makasi mpo wana niveau ya bile te donc na ndenge malamu aza na niveau ya bile te parce que yo moni ye moko alobi yango na ebandeli ke bile aza père na bango aza professeur sikoyo tozwa so professeur na élève tobanda totia bango esika moko omoni esimba te donc tozwa kaka élève wana ye azalaka na place ya baélève roi atikalaka roi ozomona donc ye ntengo aza roi donc ntengo aza moto amesira na ye te aza extra donc bile c'est marque déposé ya Kinshasa na monde mais c'est le plus copine Afrique en tout cas likambo oyo nakoti kango eleka bongo te mpo esanga mokosa nazoyoka ngo lokola mokosa makasi mpo na nini bato nyonso to bakumisaka kaka so babimi na mouvement o nga na bimi naza idole ya Bill Clinton nga na bimi naza idole ya Bill Clinton mais sikoyo d'autre part tozoka susu batongo lisusu bakomi yo kaka sikoyo totolanda émission ngo kaka sikoyo o nga naza idole ya Bill nga na koso batianga na Bill Clinton sikoyo bitumba na Bill na Roberta nazoyeba te eza nini yango bilango Bill bazoloba o nga nayebi ya Kalonji ou bien Bill o bana basakanaka nango nazibeka Bill Clinton o nga nazoyeba na kata Congo maman bébé obi nga na sepelaka makasi kozala lide lokola Bill Clinton obi so ofandi bona balabala ozaya ya moko solo na bato nyonso batongaka obi eza lokumu tseke babi valeur na yo donc mutu nyonso yaka na monde ya musique etaki animateur po abima il faut atanga kombo ya Bill Clinton po ebi valeur ya Bill Clinton ayebi nga so natangi kombo ya Bill Clinton bato bakosala nini bakolanda nga siko era ya comprendre musique bapesi pouvoir bapesi babransa bapesi makambo asele makambo abite nga pe na komi maître mais nzo wana azani maître te ozo comprendre donc c'est ça babamba kaka libanga na mbuma oyo esa nini etela donc bila za mbuma etela na bango tu oyo baya ifo tombola libanga na mabele ozio bambi po bila za maître na bango donc c'est normal bango tu faut batanga ka kombo ya bil so bati ba reverser yo so ba reverser au monde ye mokile tali yo allez okomi pe maître na kwena yo pona nini yo pe okomi ba bureau na yo po bayaka bana mawana bandako aye mwana mawa musu babotolaki ye shimboki azana na babiro te mais era yo okoma mpe maître na kwena ye ngamu na betaki disi yani yo monte esimbi yo zwanga ndenga kuna mombwa oleka babile donc ete siko je na bango mpona nini akomi mpe kotamwa na babiro akomi mpe kozwa bamare apoto akomi mpe kozwa basere apo lokola bino mpo ayebaki teke njour na vie akokuta na makambo ya bongo mais akutani nango na nsima kombo ya Bill Clinton yango moto ekomisaka bango bateti yango na biki problème mental. En tout cas, Francine Bombo et Siko Zali, Nasi Ozolanda Bisso, Ozolo Kabiso, Nasi Richard Mayeye, Santa de pouvoir, Ozolanda Bisso, Nasi Boyoki Bino Morone Bongeri Boyo Kango, Pe Boyeba qui Bozo Zelango, en tout cas, na CPL a trop, Babizou et Sika Bozali, Boss Nangai Pati Libondance, toujours na 1J4, Cadence TV, Maman Sandrine Mbala, Motema ya Papa. Ouais, papa teke technicien. Moi na kinda tanga ozoyo ka fondé soda mulongo. Azo boya batu nyonso ka pona Bill Clinton. Fondé nazongi so epa na yo, po Jimmy Bofosa moi na Paris tanga Olanda yo. Ba mateta tanga quoi. Ba Olanda ba bibino nde bala matete makama kaska bino. Mbanga peka bino. Maintenant, on est au land de mission, on est que tu finis la somme mutute, tu finis la somme mutute, na moni pe fondé pe a fini mutute. Tu zaka ko expliquer ka batum baye bakaka. On dirait pe bilier mo miye baate. Parce que ce total ba musicien est belé, ba animateur est belé, ba bimarakaka na simabil. So ba tourner la téléphone nga idole na bil. To mona Didier Arafat. Avant même à Koufa Lobango, Bayoka, Mokimembe Yoka, Kengani Azabo na banda musique, muta pesa nga gu eza Bill Clinton. Takara uta côté na bakuna zo Tina Kin, bazu penda idole na Bill Clinton. Mais Bill Clinton de tiye mo kazo miye ba ne pe lisusu terre, on dit azo miye ba ne. Ouais, mais au monde avance avant na loba place wana. Au monde ba copier ka eloko malamu. Jamais mona mutu moko azali tengu, ba to copier té. Ba copier ka eloko malamu eloko esala Bill Clinton comme grand que tout le monde a zo bima en Afrique parce qu'il y a mis c'est les plus copines en Afrique tout le monde a zo bima en Afrique il faut attendre comme Bill parce que ça musala oyo
Bill asala na Congo oyo ke tinda batu nyonso ke monoko ne kombo Bill Clinton il faut ezala tina ba église Bill Clinton azaka na musique te il faut yeba ngo faut Bill azaka na musique te so ke na super le mo ba changer ba bele la voix komba okelela bizando ezaki Bill Clinton lelo biso to yeba sango ba tiaka na église bande ko boboto mais lelo ba passer ba koma to tanga na verset ko donc nyonso ezaki Bill Clinton. Donc c'est-à-dire que Bill Clinton à côté de la transport, à côté de l'église, à côté de l'hôtel, on gère bien changer voir tarif ezaboué. Donc c'est qui Bill. Donc c'est dire que ezala nini musala ou Bill Clinton a sala ndeli foot na ngwana. Koyeba ya Bill Clinton, koyeba ki Bill Clinton te Bill Clinton c'est grand. Bill Clinton a tracé nzela pour na batutu baya. Pour Bill Clinton so akangaki mutolo me bana babimite. Bill Clinton azalaki papa mo muté malama fongola nzela pour na bango tout. Et on dit résultat ti lelo Bill Clinton azana Kinshasa. Et maman il faut boyeba okumisa Bill Clinton. Azala le seul animateur wa fana na Kinshasa. Est-ce que oyebi ke na mboko na biso wa? Et comment va misé faut la 5 jours aux ana poto. Kinshasa ba kokate. Mais tu faut tout na tala tsiko yango na benga kai roi. Bill Clinton afana na mboka. Afana na mboka mama, responsable parents na balifante wa msuba kokate. Sutela musique ya Congo. Yo monike na pesa kayeba kombo tout pe na féliciter ni ne sala ki afana na mboka na biso musala oyo ye amarka na mboka na biso ya mungi valera musala ngona mama fo yeba ngo Bill Clinton ayebi valera musala ne parce que ti lelo kombo Bill Clinton ezotanga makaka Bill Clinton na biso ya président de République kuna ya États-Unis à limwa mais totikala na Bill moko ya musique yango ti lelo Bill Clinton azotambola et inda mabe ba bi pe ingratitude eza condamnable donc toi vraiment la temps au perdre te biso net ozaboe tondi mela nzamba babeki yo na lolendo biso na ba fiere donc toi na tante Jomas Masikita bana mateta tongo Jojo Mangwis mwana bina matete yot en finga na été alobela na kaka ki Bill Clinton bon to ko peut ko chiter tozo chiter vraiment na fin émission na biso pesa biso un peu programme ya mouvement ba programme na bino toyeba makampe ezebele toyoki pe susu kuna bato bakufeli oko pesa biso ma programme oui d'avance avant tout na loba na bosana yi d'abord ko pesa famille biologique ya Kapakala Ngonzu Charlie Balaka oza yi confrère na biso porte-parole ayi ko comme journaliste auto gotika biso ça depuis avant-hier Charlie Balaka que je souhaite mes condoléances à famille nae que son âme repose en paix to lela yo to préparer pour mampo na yo à toi nzambe azwa molimo na yo na kimia et famille aussi à joueur na biso Mamalé et nasi tout le monde ba Mamalé les seuls joueurs wa sala comme makasa osakanate wana na ndenga malamu parce que l'autre na ba idoto monde lelo silogo ebima mbongo muke bale muke ti le to momba trésor mputu batu ya gaga ba kuma oloba yango pona Mamalé et yepa auto kotika biso mes condoléances programme mouvement eza obike maire to na ta confirmement to sana iloko ko bouger te to iloko ko salate et jier no mba production ezala rebelle mais ata production moko ezate to zela kaka ti confinement et si là mais to na ba production ebele et pona ba studio bana kin bazala kimia toujours que jusqu'à la fin tout ça là bozana studio bo tourner déjà ba clip to na studio bo tourner ba clip donc il bakala encore dia bientôt ya ngwana bisi bana poto par-ci par-là on a besoin de dédicace numéro contact eza plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932 so benyi fonder les pères aux zwanga moko et na ebiki na ba poto ba olanda biso bana kin en tout cas ba poto ba olanda biso bana kin pe wana apa poto pe mboka pe poto ba mboka chaîne kitoko na ebiki MJ4 MJ4 Cadence TV MJ4 TV Cadence to balusi yango lisusu na sens inverse quoi bozwaka makamu quoi na pesi mauvais je sais pas di vidéo na kata Paris na peso mode belé et Serge Bambia mon vieux Serge Bambia na kata Paris na peso mode belé Serge Bambia na compte Eric Bouka na peso mode belé et mauvais Georges Moudiangombe ya Georges Moudiangombe moi na Paris révérend na peso mode belé et mère double Tania Amisi Massamba na kata Belgique na peso mode belé et mon ami Fabrice Mangala papa na Ephraim motema Olga Kafuti na peso mode belé na kata Paris et na moni bongo toza na kata hôtel Ibra Boss Ibra 4 étoiles na Lemba
bapesi bambote ebele gérant Achille na kati hôtel Ibra bambote ebele sans oublier mais ce swag Elika Bamba napesi bambote ebele nayebi ke toza na ye chaîne kitoko Olga Ndaya Antibal Olga Ndaya masasi ezwaka ete kwa bambote ebele Pablo Mukuna na kati ya Norvège Pablo Mukuna ngomba ya cuivre ya yo ngona check aussi awa pe na bobosa na batu na ngai te napesi Christian Matam boss Christian Matam boss amona moke Christian Matand boss Christian Matand et napesi bongo mauvais nani vous avez belé bon Junior Tonda napesi bambote ebele Junior Tonda bambote ebele Gisle Bonga mokonzi Gisle Bonga bapesi bambote ebele et tout le monde va continuer biso en tout cas et bon mais la biso be moto pour na confinement po baya ba kemba bo moto bo mais la biso moto bo pesa biso ba mezini to kota musama po baya ba ko ko asute ba mango bo mais la biso docteur Muyembe bo mama je baya ba se baya ba zongla makamba ya ba kemba baya ba okemba docteur Muyembe ba bibo mama je Richard Mayeye 100 ans de pouvoir takayo hein Maman Francine Mbombo to chité vraiment tozo chité na fait émission na biso hein Pécho Badika général était ma excellence professeur Taylor Lubanga baton excellence professeur Taylor Lubanga merci mokonzi Pécho Badika général babi yende mutazana ba pété hein Sandrine Mbala maman mokonzi bino moboye bi équipe nyon surtout ya Paris ezalaki wana mokonzi na ngai Igo Doule babi yonde bakambu la tosha matai boss parti libondas soki lobi code kiti et ça la ja to savourer biso na biso bana kinda to fêter et logo kita lobby to sali makambu no po to nogira pe na chente to boaki masanga tamba to boaki ba eloko na biso bimisika wana nini manipak to boaki biloko wana to vite fait moi eloko moya kanga kitaka lobby baya ba savourer quoi mokonzi na ngai Igo Doule hein alemwe babi yonde makambu quoi alemwe bozalaka wana bos restez toujours branché na chaîne na bino ya NJ4 Cadence TV taka bomoni na plateau nde ba décoraki hein Patricia ma copine privée Patricia moi simbinga Masamba maman Patricia Komasamba moi simbinga yepe azali toujours na biso mona ki tozaka click na bango click na bango ba jeune na click bango bazala kaka quoi kitoko trop Fifi Chuna babi Fifi Chuna binonde makambu binonde bosimbini na mbisi équipe tout hein yé moko fille de grâce Kati sommet des sommets les amis de Avo yonde makambu Esther na bosana na robosana bongote Esther Rodriguez Boulantulu derrière caméra na ngai tozalaki na ye moko mobali ya mbinga babi mobali ya pembe grand frère propre Junior TGV hein ba montage ya makasi bomona monana ezande ye vraiment tolingi bino mingi toza ensemble bo branché bozala toujours branché na chaîne na bino ya NJ4 Cadence TV Fortina Bongbalanga. Bah bisous à toi.